Banguna, Tomonguna, Balingi Bakabola Biso. Mais est-ce que Tokondima Yango? Est-ce que Tokondima Kokabwana? Pona nini? Pona tozali bana ya Congo, bana ya ekolo moko, bana ya tata moko. Mobutu ya solo azalaka dictateur. Pona wana totiye de côté mais Mobutu atikeli biso eloko moko. Eloko nini? Eloko nini? Eloko nini? Mobutu héritage atikela biso ezali unité nationale, cohésion nationale. Oyo Yamabe asalaka dictature tolingaki tolongola yango. Peuple alobi akolongola dictature na mboka oyo. Peuple alobi akolongola pasi. Il faut voter président, à voter ma député nationaux, à voter ma député provinciaux. Ça va être Bande Konangai. Awa tozali na mboka nini?
commune nini? Tozali na balabala nini? Nani wapi? Ngai nazali mwana Kisasa. Makala wana yebi, Ngaba kuna na yebi, Bumbu na yebi, Ngiringiri. Natangi na Ngiringiri yao. Kama Kongo. Uzaya bangote. Banzete oyo bazako kata. Bazako teka. Uzaya Kongo te. Kafe oyo bazako teka ma. Uzaya batamakala te. Bandeko na ngai alipasi pe soni na mawa. Bandeko balingi batondisa mabenga na bango, batondisa baposhi na bango, baposani bana ya mboka. Nini? 15 millions. Alobi ke kuna ba frapper. Oh, alobi mais 15 millions et demi. Makangi Mike Mukebai, honorable Mukebai, azali député, Baponie Awa na Kisasa, basali complot, bakeyi na assemblée provinciale, malongoli ba immunité na ye. Bazali Kobanga honorable Mukebai parce que azali moto ya vérité, parce que ali moto alobaka
bino bovotaki ye mpo na nini? Po asala nini? Tolobi na bango boyi baavoka bazali kolanda likambo wana batikela biso Mukebai basala nini? Assemblée provinciale bakei na vacances président na bureau na ye balongoli immunité sans babenga Mukebai sans bayoka ye violer procédure. Est-ce que vous avez état de droit? Pas respecter le droit à Mukebai. Les droits humains sont violés. Toyotaki, Batomususu, la communauté internationale, Balobio, Bakomi, Sikoyo, pour respecter les droits humains. Est-ce que les droits la honorable Mukebai était respecté? Batosi yango bandeko na ngai biso nyonso elongo tolanda likambo wana bandeko ya poto bandeko oyo baza na diaspora bakotia miso na biso awa po tosala ete Mukebai abima soki babimisi ye noki te tokotambola awa mpona kosenga libération ya Mukebai. Tolokani babimisa mbongo batika koluka babuke misere bato oyo nyonso bajournaliste balobi likambo ya 15 millions bakangi bango nyenye tokoki kobebisa ekoloji ya mboka na biso te yango wana boyoka ngai bokoloba Fayulu alobi boye bokozonga na bandako likambo moko oyo bokokelela yango ezali biso nyonso tokokona nzete na parcelle soki mpe liboso ya lopango na yo moyen kokona nzete kona nzete toyokani tokosala boye ntango nga nazalaki mwana moke na lopango nyonso awa na Kisasa moto aza na nzete ya mapela moto aza na nzete ya kokoti moto aza na nzete ya manga moto aza na nzete ya savoka ezalaki boye te. Alors contrat na kosinye na bino lelo mpo na koparticipe na eloko oyo tobengi protection ya environnement na eloko oyo tobengi déforestation. Moto moko na biso akokona nzete okopesa ye kombo. Bapaya oyo balingi kotia nyoka ngai bapaya oyo balingi bango bakopona mokonzi ya mboka oyo tokoloba na bango nini? Toloba na bango nini? Moto moko te akopona mokonzi ya mboka pona Congolais. Apesaki mbongo te, apesaki polo te, mais tovotaki ye nanko. Ok? Eza boye te. Alors, bandeko na ngai bakoki kosala nyonso balingi basala, mais peuple
Congolais akobunda etumba ya Simon Kimbangu, etumba ya Lumumba, etumba ya Malula, etumba wana ekobundama. Toyokani tosengi eloko moko, vérité des urnes. Yango wana tolobi boye bato oyo baza kokosa bino, baza koyebisa bino makambo ndenge na ndenge, kolanda bango te. Loba na bango tolingi eloko oyo peuple aponaki, eloko oyo peuple alingaki esalama. Eza boye te, yango wana tolobaki boye, tolobi boye kangai mosusu bokotuna mituna, nakopesa bino maloba botuna mituna. Ok, oyo bandeko na biso bazome yango jipa bapesi jip ya sika yango tolingi toyeba eza ndenge nini lisolo ya jip oyo tozoyoka, eske bakorompre yo na jip patika vérité des urnes ou bien eza ndenge nini? Président, merci. Le quoi toyambi na mabele totuni boye comité laïque de coordination asengi ete bajuge corrompu oyo bazali na cour constitutionnelle badémissionner. Est-ce que ezali na cadre ya oyo lobaki na biso proposition ya sortie de crise ezali yango wana to ezali mosusu oyo comité de laïque ezali kosenga? Merci. Vérité ezali têtu. Ndeko na biso Koffi Olomide alobaki lokuta ezwaka sincère, mais vérité esalaka nini? Eyaka nini? Te esali nini? Ebi ezopesa ngai mongongo ebebi sikoyo na ngai na bino nzembo moko me nzembo moko Congolais botika kaka ye Koffi Olomide boninyoko minyokolo nzoto boye boninyoko mate boninyoko lelelelaka yo moko na kati ya butu bolela te bominyokola te bominyoko mate o asali boye o tata na ye Sénégalais bino bolinga Sénégalais bokende na ngaba kuna bokomona rimo bokomona ngo nini fayulu bokomona ngo bokende kotala mais bandeko na ngai batu oyo bandi kopropage ndenge balobaka kopanda sango babengaka na ngai ba fake news parce que baza na likambo koloba te, baza na eloko kosala te, balingi batete balingi bakotisa makambo mosusu po bapesa bato basuje ya conversation babengaka yango na français distraction. Etienne Tshisekedi azali kobenga yango distraction. Eza boye te wana ezali distraction. Moto apesinga motuka te tala bandeko nalobaka boye nakozonga nango lisusu parce que ezali te kominakisa naza moto te oyo akotondwa abeta tangwa parce que oyo nyonso eyeli ngai ezali nani ezali kolo nasala misala oyo naza kolue ba avion privé mosala na loué na pilote na kei natamboli bakontinent nyonso nalali bahotel ba 5 étoiles bapalace donc moto oyo akobima epai ngai nazalaki nayi kosala na société monene Exxon Mobil soki koyiba meme koyiba te koprofite de la commande ba millions.
merci. Merci Nico. Motuna mosusu ezali oyo ya CLC comité so de moto motuna mituna tokopesa yo eyano CLC comité laïque de coordination balobi ba juge ba démissionner CLC elobi que bato oyo bazali komona bango ezali kotangama na makambo ya 15 millions batia bango pembeni po enquête esalema malamu na likambo wana oyo ya kotia bato oyo bazali impliqué na likambo ya 15 millions na makambo ya mbongo misusu toza koyoka tondimi yango toyokani tondimi likambo wana ke moto oyo bakosala enquête mpo na ye nyonso il faut azala à l'écart mpo asala te que a désorienter enquête na pouvoir oyo ya kozala nango a désorienter enquête tozali d'accord na CLC mpo na likambo wana me likambo ya bazuzi nyenye s'il vous plaît ya likambo oyo ya mboka ya likambo ya sérieux nyenye likambo oyo ya bazuzi ya cour constitutionnelle ezali kaka bango moko te bango bata cour constitutionnelle bato oyo babengi bato ya seni okende kuna bakosomba ye yango wana tolobi boye avant makambo wana esalema yoka ngai malamu bandeko na ngai nyenye bomba ekosala nini ekoyebana ekosala nini eyebana Matinga bomba mabe bolandi yango malamu je crois alobeli kambo ya 15 millions population egangi elobi 15 millions ya peuple il faisons na caisse ya l'état alobeli kambo ya sécurité ozali kokoba kati na mboka alobeli kambo ya vérité des urnes a épinglé peu ba conditions oyo population à makala na bumbu ba ko vivre nango avenue Elenge ezali complètement délabré c'est inconcevable que avenue Elenge ezali en état oyo mais il y a 15 millions de dollars aux obunga na caisse à l'état et il a demandé à ce que population azala éveillée azala sentinelle de la démocratie un peuple ndé azali souverain primaire yenda azali mokonzi c'est ça en fait l'essentiel du message oyo mokonzi mboka memeli population lelo. Votre opinion par rapport à l'arrestation de Mike Moukebaye? Non, mais c'est une arrestation injuste. Moi, j'étais là le jour où on a embarqué Mike. J'étais là toute la journée, j'étais à la cour, je fais des interviews. Selon les informations à notre possession, le juge n'avait aucun élément probant pouvant justifier l'arrestation de Mike Moukebaye. C'est tout simplement une injustice. Et vous avez entendu le commandant du peuple, si Mike n'est pas libéré, nous serons contraints d'aller dans la rue pour réclamer sa libération. Non, Bokangami Andeko Mike Moukebaye ezali tout simplement injustice. Ngai nazalaki wana mokolo wana na ye toute la journée. Basuzo batalaki likambona balobaki que bazalaki na ba chef d'accusation à malonga te. Oko komema Ndeko Mike Moukebaye tina boloko. Mais malheureusement, les lois zali na boloko. Bouti kolanda le président élu Martin Fayulu Alobi, soki Ndeko Mike aza libéré malgré que procédure judiciaire za ko continuer, nous le peuple tokena balabala pour réclamer libération na ye parce que toki jamais
kokondima injustice ndenge wana bato baza soupçonné na détournement 15 millions baza ko se pavaner librement mais Mike Mukebai qui dénonce aza ko se retrouver na cachot to kondima injustice wana te. La constitution est de la volonté du peuple, l'environnement pour le bien-être de cette population. Parce qu'une population malade ne pourra pas lutter pour la vérité des urnes. Donc nous devons parler de l'environnement parce que c'est un devoir sanitaire. Nous devons parler de l'éducation de masse, de la citoyenneté, du civisme, parce que c'est l'éducation de masse. Donc c'est important que nous puissions parler de ça. La vérité des urnes étant notre identité, un combat de valeurs, un combat du destin de tout un peuple. Nous devons asseoir le pays sur base de valeurs fondamentales et la vérité en est une la plus excellente. Votre opinion par rapport à l'arrestation de Mike Mukebai? L'arrestation arbitraire, il était poursuivi depuis bien avant, enlevé de l'humilité dans la précipitation sans respect de la loi, l'article 107 de la Constitution, sans respect de normes parce qu'il n'y avait pas flagrance. Pourquoi ça devait être enlevé si tôt? Et aussi la manière du procès, quoi. C'est un prisonnier politique.